Voilà, dans le monde entier, l'engagement na kati internet, Christina Radjabou na bino na kati tindiga de number one ya ba chaîne. Donc suivez-moi chaque jour sur tindiga na émission na bino ya kitoko entre nous, hein? Émission entre nous, il y a Christina Radjabou aza kote boyebelenga na zai sukunate na kati tindiga po awande maramba solo ratarate, hein? Tindiga de number one ya ba chaîne. Debo landanga chaque jour na kati tindiga na émission na bino ya kitoko. Émission entre nous, il y a Christina Radjabou na bola na kati tindiga la chaîne moko etika pour nous informer bino. Tindiga la chaîne moko etika pour nous poster une information solo sur coopérative, sur que na wana source que vous avez une information kafu solo sur le barabo solo sur to finga raté à information. Tindiga za chaîne moko o eza likolo pe eza dominer pe chaîne moko eza ofia ko la chaîne nyonso finga akoboya ngonani donc to ana hata tindiga Christina Radjabou kote boyebelenga na eza sukuna te donc bino to bat bolinganga bo balola misu na bino na kata tindiga bolandanga naza wana pour nous servir bino nazana pour nous pesa bino ba information nazana pour nous sala bino toujours mosala bolandanga na kata tindiga TV ande world awande makambo ratarate ato finga rate ha mosala nde mosala to sala mosala pour na bino pour na ko sepelisa bino partout bozwami donc bolandanga na kata tindiga number one ya ba chaîne. Voilà, chers fidèles internautes, mbote na bino partout besoin mi bino batbolinga tindiga bino batbolinga ba information ya mboka tout ça toujours na pour nous servir bino oiza bino Christina Radjabou o bolinga o bo sepelaka na aza toujours wana. Merci déjà na ba boss na ngari fin qui sont bébé papi keli na Londres na pesi bino ba mbote na pesi batutu o ba soutenir biso batutu o ba sala biso confiance o ba sabona na rata tindiga merci na bino na ko senga pe na ba ona ba sabonete ba o rozwa libako landa biso lelo mbala liboso balanda biso donc on sait déjà beau hésiter te ko s'abonner na kata tindiga elo no globana bino ngwana lelo tozana honorable Désiré Mbonzi aza cadre munene ya MLC aza secrétaire national ya MLC to komeka ko solana ye to yeba makambo ya lamuka ezokende ndenge nini puis membre politique mboka na biso évoluer ndenge nini na pesa déjà mbote invité na lelo. Bonjour honorable Désiré. Mbote mama Christina Radjabou. Plaisir ya trop ya royambo na kata tindiga opesa pembote na ba diaspora ba onyo swazili ba kwa kolanda bandeko baso bozwami na libanda na diaspora Afrique, Europe, Asie bipai biso boyamba mbote euti ipana yema isomi ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique maître d'école boyamba mbote na ye uta Bruxelles et pa yazwami. Voilà, cher internaute, bino qui voyez mbote qui déjà mbote wana nazasir et comme déjà place bozali question liboso honorable ezake on dirait na lamuka bozo ndimate ke cour constitutionnelle asili ko ndima pe ko kata makambo koloba ete ke Félix Tshisekedi asili ko longa yende a komi président ya mboka na biso on dirait bozo ndima kakati on dirait te biso na lamuka toyebi résultat wana te toyebi yango te pamba te seni a publié ka résultat mbala mibale mbala ya liboso ye akamati ba PV ati yango abaki yango na ba porte ya ba bureau de vote wana ezali lamuka moto alobi yango te lamuka moto asali yango te seni akamata ki ba PV ya ba résultat ati yango na ba porte nyonso ya ba bureau de vote pe na mibeko ya seni na mibeko ya élection na RDC tango bati ba PV wana na chaque bureau de vote moto nyonso azali na ndingisa ko banda na ba témoin ba observateur na ba candidat bazali na ndingisa bazali na pouvoir ya kokenda kozwa PV wana mama Christina Radjabou na banza toyoka nisika ye wana biso bato to boti mobeko wana te
biso bato tobimisi yango te, ezali mibeko ya mboka, ezali mibeko ya seni. Seni ezali propriété ya Corneille Nangaa te, ezali institution ya l'état congolais. Nanga kokenda moto mosusu ako remplacer ye, ako kitana ye. Ndenge tozalaki na Kondo Muselabe Malumalu, molimo na epe manaboboto, ata salaki biso mabe mingi. Ngoy Mulunda, pasteur, ayaki lisusu akei, ndenge moko Nanga azakpe kokenda. Seni apesa mibeko, akoma mibeko na ye. Loi électorale etia mobeko na yango. Tango bu vote, seni azali na obligation ya kokamata PV kotia yango liboso na bureau. Pe kopesa yango na baye basengeli na yango, lokola ba témoin, lokola ba observateur, lokola ba candidat. Biso na lamuka tozwaki ba PV na biso. Ndambo monene, tozwaki quantité importante. Tozwi pe ba PV oyo ba observateur, oyo ba témoin, bazwaki totalitali tosangisi yango. Tala tolobi voilà, lokola seni asi a publié tozwi yango, toza kozila akamata a publié yango officiellement. Pour boyende molongo, un pays moderne, mboka oyo ezali mboka mondele e koma bongo. Toza na zamba te, toza na kati ya ebale te, toza na mokili oyo bato bakomi na molongo, mibeko milobi ata soki oyebi ezali boye ozila kasi bakosakola yango polele na institution oyo aza qualité azwa mpifo ya kosala yango. Awa na RDC kombo na institution wana seni. Awa na RDC kombo na institution yango seni. Tozili seni akamata makambo ye atiaki na PV, résultat oyo ye atiaki na PV, akamata résultat yango a publié yango sikoyo officiellement. Mama Christina Radjabou boyende ezalaka na bapoto esika bandeko ebele bavandi atako bakomi na makanisi ya buzoba bamisusu ebele bakamati balandi minzelo ya mabe po bango nde bandimi po esepelisi bango poto bandeko bakene kovanda na bapoto po mboka na bango mikili na bango batia mibeko na place bavandisa yango na esika. C'est de ça qu'il s'agit. Ezalite oh, on dirait la muka azoboya. La muka boye le côté. La muka lobi mibeko toyokanaki miango miye. Mibeko oyo Kabila a promulgaki yango. Ye wana mutati potopoto mususu ye. Kaka mibeko wana. Tolobi to salela yango. Ndenge zalaka na Paris, na France, Belgique, Australie, soki wapi, ndenge mikili ya poto tambolaka yango wana. Boyende tokendeki na élection. Biso na lamuka, totiaki Martin Fayulu candidat na biso président de la République. Ba PV o tozana yango. Ba PV ba observateur bazana yango. Et bimisi Martin Fayulu président de la République a gagné. Tozali koloba yango lelo lobi to koloba yango ti suka molongo e kozala bongo. Le contraire to yebi yango te. Scrutin 2018 le 30 décembre vote salemaki Martin Fayulu azalaki le premier mutaliboso na élection présidentielle. Maman Christina Radjabou toka moi ba PV oyo seni a publiaki a affichaki atiaki na ba bureau de vote seni mutasali yango seni ye moko lisusu na publication officielle toka moi ake kotanga résultat mosusu omoni mama Radjabou nanga azali nzambe te azali pe mwana na nzambe te azali moto lokola biso ezali manda ayaki wana kokenda
tukuboma mboka po posa na ye nanga azotosa Kabila iyo Kabila iyo esika Kabila kokufa ye pe kokufa esika kolala ye pe kolala au détriment du peuple congolais. Cour constitutionnelle Mama Radjabou pasi mawa na soni kovanda na Congo kozala congolais principe de droit non j'ai de la nausée. Cour constitutionnelle babosani mateya bapesaka bana na classe ba professeur d'université baza na kati bato ke baza na dignité lokumu bato lozitu bato ke foto tosa bango atambo na nzelo moni abi vous méritez du respect. Institution na cour constitutionnelle tala RDC mboka yango mawa ba pete ya lokumu e sambui et comme ba pete moko ya tinate. C'est comme ça que n'importe qui a comme qu'on se permettre à la nesika boya kende nesika boye. Maman Christina Radjabou. Voilà. Mokoloya tout ça les recours. L'État non, c'est ni a yebi ango ba député l'Assemblée ba yebi ango ba tia o ba bengaka contentieux électoral. Pour ba yebi que bilinga ezalaka na kati esika bato na mokili bazali moyibi ezanga te koyina na ezanga te nko ezanga te batia oyo babengi contentieux électoral pe po bazongisa makambo na molongo balobi contentieux nyonso ekenda na cour constitutionnelle oyo tokenda komona kuna Mama Christina Radjabou de la nausée, la honte, le ridicule, la vulgarité. Baba Jijoana basil ko loba lokuta balobi bosolo te. Mbala liboso angwana te. Pour ba disqualifier Bemba comme candidat, la même honte. J'ai ressenti la même nausée. C'est grave pour un pays qui se dit de droit. Tout ça pour pas se pelisa Kabila. Mawa, Soni, Mawa, Pasi. J'ai mes intestins qui se grêlent dedans. La honte, la crasse. Et non sans raison, cardinal Moussengo, oh là là, Aloba Yango, le médiocre. Yango toujours mon yango. Puis cour constitutionnelle, c'est l'expression de la médiocrité en RDC. Non. Mama Christina Radjabou. Pour exister, il faut avoir de l'argent. Non. Pour exister, il faut avoir du pouvoir. Non. Moto, eza molimo na ye, eza bizaleli na ye, eza makambu na ye, makambu asalaka, ninga lobaka, ninga tambolaka, yango nde babengi moto. Akesani na nyama. Oyo tuzo mona na Congo na biso et monani na période nyoso au cours de ces 15-20 dernières années to plonger na kati na benga na lopoto animalité to vendre to vivre ko ba nyama bon sens nyoso ke na mai au comment un professeur d'université azo défendre une thèse contraire na matière ya pesa kabana na classe tout ça pour garder un ministre, pour vendre un PDG, pour tika un général. Regardez comment tu commis. Donc, la valeur, il y a beaucoup de motos. Valeur, il y a le sous-terre. Maman Christina. La mouka te, la mouka boye l'autre. La mouka, oh non. Nous déplorons, nous dénonçons et nous décrions et nous combattrons à jamais ce qui s'est passé le 30 décembre. Donc, combattre,
ti suka molongo. C'est inadmissible. Alors, inadmissible. Maman Christina. Petala lelo, mokili, ezo pesa, bateau bazali, au centre ya poto nyonso. Mokili comme ko pesa ba ngonde raison. Tango olongoi na bomoto kamati nzambe otie pembeni yo komi ennemi ya nzambe. Bakangi Yesu pona ba Bible ba chrétien. Ba pharisien ba ke koyebisa ba peuple population. Pilate a tourné na bomanani na libéré nani. Ote libéré Barabbas. Barabbas o abomaka bango. O ya salaka cambriolage na mboka. O ya salaka mabe na mboka. Bongo Yesu nasala na nini? Awase bowe, bobomaye, akufa. Tala tango molimo ya mabe lataki bango, batiaki matoyi pa ya ba pharisiens. Envoûté par le diable, Pilate a tikalaki saint. Alobi, na boma mokonzi na bino, bondimi, tondimi, mabe na ye, elata biso, na bana na biso, makila na ye, etanga likolo na biso, na bana na biso. Peuple juif, peuple Israël, ba mona yango, malédiction na batambola bapanzana mokili mobimba. Ils ont manqué de terre. Tant baza kobela proba se pelisa le roi Hérode o azalaki wana na mwa bato mususu bazalaki wana ndenge moko lelo na RDC bato babeleli bazo yemba bazo bina proba se pelisa Kabila. Mais acte ba posé. Ils allaient acte ya malédiction na mboka. Acte oyo mokili mobimba batikali ko seka biso bazo seka biso ba congolais. Le monde entier se moque de nous. Boni moto moka ko sakana na bino baso boy ba professeurs, des intellectuels, des érudits ba koma idiot ba se renier bango moko pona moto moko. C'est ce qui s'est passé. Maman Christina Radjabou, la Mouka Azali, tellement pour la justice, pour la promotion, il y a droit, il y a mibeko, il y a droit de l'homme, il y a respect à bateau, il y a respect à mibeko. Mboka isengi tambola kabongo. Lelo tokosala une fraude ridicule. Lelo tokokota na pratique d'injustice. Lelo tokokamata tosali poto na élection pour plaire à un individu. Bongo lobby. Les Congolais doivent désormais s'habituer na fausseté à urne. Au lieu de zilaka vérité à urne, tokomakane ko zila lokuta na vote. Alors nous sommes quelle race de personnes? Nous sommes quelle race de personnes? Nazoka bato bazo bao 5 ans zamingite fayu la zila kaka. Bo poni baba kite que Félix a zila kaka 5 ans zamingite. A se livrer na ba pratique ya boite. Pourquoi ba yebisa qui était? Basolo bandena fayu qui a remporté les élections. Nous soyons sérieux. Soyons sérieux. Cette pratique-là, ça veut dire quoi? Si jamais Félix restait président de la République, si Moukolango Kenda, il n'y a pas pu ordre na CENI, après si ordre na Cour constitutionnelle, bâti moto yalingi et non moto élection et ponier. Quelle est la suite aujourd'hui dans l'opinion, maman? Kamata micro baladeur na yo, tambola na sidéo. Qu'elle n'est que tout n'a pas en toute sincérité, que sélectionner, que charcuter en haute, tika en brut. Bateau a sa réaction vis-à-vis de c'est pitié.
Mingi balobi, je ne voterai plus. Non, qu'on voter le soutien Mboko. À cause de cette bêtise, Kabila a côté à gérer Mboka, a tibiso na situation difficile, au lieu qu'elle tranquille, a créé les sous une crise. Donc, il n'a jamais voulu accepter la mokolo, mon côté qu'on peut sa Congolais, c'est moi. Kaka côté à Congolais, na situation à passi, ya milelo, kolela. Ndeye isengona yangwana. Na boyi ko évoquer makambo mususu yo tunenga ikamba élection oh lamuka azo le landeni un pays de droit, la vérité des urnes, les valeurs d'un état, les valeurs des hommes, des dirigeants qui sont là qui font de leur pouvoir sur des valeurs. Voilà tout. La chère fidèle internaute, journaliste honorable Tomoni Yende, ainsi que prêté déjà serment d'un premier président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi. Siko alobi na malobanae ako travailler na batu nyonso, ezala batu ya Lamuka, ezala batu ya FCC, ezala batu ya wapi, aza président ya batu tout, ako travailler na batu nyonso ni par rapport à malobi. Maman Christina Radjabou. J'ai vu Kassavou mourir sans argent. J'ai vu Lumumba mourir sans argent. J'ai vu. Sans argent. Et si ce que nous avons des parents, il y a des toana, ou nous avons des ministres qui sont Congo, les parents sont riches. Non, maman, Mawa, je pleure mon pays. Nazolela Boutumoi. Artiste et musicien mi balé na RDC, artiste et musicien mi balé. Ouais, le Bosso, il a failli être lynché par bateau Balinga fraude na Moyibi, bateau FCC. C'était Kofi Olomide. A déploré Kalikambouana, mais c'est quand même ridicule. Yo papa comme mon conjoint qui est une fraude. La base de Bikamam. Kofi Olomide. Bah l'andelier bah Luki bah tient insécurité parce qu'il a dit la vérité. Il a dénoncé les anti-valeurs. Lobiawa de Komusus Jean Goubal. Azapé élu député national a lobby la même chose. Albi meza mawape soni. Oyebi kozana na pouvoir sur fond ya fraude, sur fond ya moyibi, sur l'escroquerie, sur base anti-valeur yo commune à pouvoir. Comment tu peux te sentir à l'aise? Maman Christina Radjabou. Quelqu'un me posait la question, elle est là, la zone à peu près, il y a 11 ans. Il y a un pouvoir. Mais ce que mon est là, mawa, pitié, soni. Bon, bazaka na mobutu le bazaka. Ibele. Bon, bazaki na musée bayaki bazaka. Ibele. Piaka. Non. C'est pas ça la vie. Moi, je n'ai pas sa réponse à la question de Yohana exactement. Oh, attendre main. Qui tend la main? Non, tendre main. Nani a la volonté de ça na batobaso. Pourquoi il y a un dima qui te que ba musunde baza na volonté de ça na yi? Est-ce que nzela y a salir comme on a pouvoir de normal? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Déjà que tous sentir que parce que le président Félix Tshisekedi qui est passeport ils ont quitté $50 quand même ils ont un changement l'aéroport taxi au bachela biso ya go pass on dirait bazolinga balongolango et ça déjà un changement pour nani bino ba congolais biso ba congolais tout nous ko bâtir tout construire une nouvelle vie avec une fondation ruinée
une fondation fragile. Est-ce que c'est honorable ça? Oui, combo babenga moto excellence, excellence. Na kati ya cotation. Quand on dit il est excellent, c'est-à-dire à l'équipe bato basso na un type de comportement. Dans la société donnée, il y a un moto bonne conduite. C'est excellent. Et moto azaka makamba, so ba excellent, ba ko benga excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le gouverneur. Pour yo za inde guide, yo za mutu za na pratique bizarre il y a malamu. Maman. Yebisa baninga na presse. Quoi que bazako se retrouver na régime où botami na lolenge ya mabe. Mais va consacrer une page oyo va vanter ba mérite ya la muka. Nous n'avons rien contre personne. La muka azana likambo na motote, la muka azande na likambo ya mibeko, likambo ya ba valeur. Mais to finga mobutu pona nini mama na ngai? To finga ki mobutu pona nini? Ah, les anti-valeurs. Et si je peux avoir une mémoire encore fraîche, c'est l'UDPS qui avait la première langue la plus perfide contre le régime de Mobutu. Régime des anti-valeurs. Je l'ai dit en âme et conscience. Expression, il y a vérité des urnes. Et où t'as qui n'a eu UDPS? La classe congolaise, classe politique congolaise, ça venait de là. Alternance pacifique, ça venait de là. Mais que ce soit ce même parti politique qui soit au centre de la magouille, de la honte, de la fraude grossière. Ah non. Il y a quoi pleurer que Étienne Tshisekedi a se remué na kati na tombe na ye pour itumbane yangwana te. Cher fidèle internaute, le 2 février, la muka zana meeting ya munene na place Sainte-Thérèse. Tonto yeba la muka azobanga te ba ko chapi mituka ya maya moto poésie saba militant na yebo zobanga te. Et puis mi balé tonto yeba Martin Fayulu m'a dit yemo ko kozala ko matana podium pas sur na ba militant na lo bien ba topé ba ko ta kozala wana sur. Maman Christina oyebi na sali mikolo na zongo ba la télévision. J'évitais les micros pour passer les cas qui n'ont la motema. Ceux avec qui tu as connu Kobunda, bah sopel biso mai ensemble tous les là, Rossi Akoufi, Thérèse Kapangala Babomiye, Armand Tungulu Babomiye. Chebe Babomiye na chauffeur na ebazana. Nzoka tozalaki nde na bato bazali avec Kabila. Mokili moni yango lelo. Nzoka tozalaki kotambola na ba master ya Kabila. En d'autres termes, c'est ça. Yango emonisami. Kabila est sanctifié, a commis Moutoumalamu. C'est le meilleur des chefs d'État, c'est le meilleur. Allez, allez, madame. Nous irons le samedi à Sainte-Thérèse, Tokuzala Kuna. Fayulu sera là. Jasuka na ba diaspora nyoso bazwa kilibaku ya kolanda yo et puis bato bazo soutenir Martin Fayulu na musika koloba na bango. Balembate eloko nyonso ya malamu ezwamaka kaka na etumba na pasi na mitoki
Qui aurait cru nana koya kondima ete Caïn abomande kona ya Abel. Nana koya kondima bango mibale pamba. Deux forces politiques et opposées tikala ki yango wana. Mais tala lelo Kabila est sanctifié. Kabila a sanctifié. Mawa. Donc, beaucoup ça qui biso, beaucoup ça qui peuple congolais. Tout ce qui s'est passé pour sanctifier Kabila à la fin. Certes, le discours moko ya kozi pa Soni Basali comme non, la violence. On n'est pas pour régler des comptes. Bongo, oyo bosalaki na Mobutu. Ezalaki nini? Makila ya bato etangi pour tout instituer, tout consacrer, tout assurer continuité d'un système. Non, Mama Radjabou. Bandeko oyo na diaspora bozali nano na molimo ya mboka bokoba continuer bokota na ba lobby bokenda auprès des institutions internationales ko exercer pression diplomatique bisope awa tuko koba mboka izonga bandeko na bino ebele bazana kisasa ayeko kota koluka misala batondi na ba hotel awa na makambo tozoyoka yoka. Ça ne sert à rien de le dire ici. Mais oyo bazai nano na honnêteté bazana ko fonder vie na bango na ba valeur. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Bokoba se kokoba. Ti mboka na biso ezonga mboka molongo to banda ko kende na pouvoir par une victoire pour to kota na démocratie, victoire électorale. To zwaka bozui to komaka mikonzi na ba mérite, c'est-à-dire to zui yango na litomba monene. To zui yango parce que to salaki mosala, parce que ba votaki biso, parce que to zalaki mayele, parce que to yebaki kosala mosala la premier biso nde to komi mikonzi wana na elengi mboka pe esengo boinde Congo tozolunga kotala le nouveau Congo comme la nouvelle Jérusalem. Cher fidèle internaute, boyo qui déjà honorable désiré mbondi wa mbondi ndenge asololi na micro na biso totondi obotondi honorable ndenge sepela ki sepela invitation na biso accorder biso quelques minutes et ça biso déjà plaisir. Merci na yo, merci pe na bino ba internaute bozo ki libaku ya kolanda biso eza ba bino Christina Radjabou toza toujours wana prononcer la bino musala ko yambela bino batu selon demande na bino bosenga kito yambela bino honorable désiré mbondi wa mbondi ye yo to yambi boyo kindenga sololi boyo kindenga lobby et ça li passe pe mawana motema na kosenga toujours bo continuer kolanda tindika na kosenga déjà na ba congolais nyonso o bazwa ki libaku ya kotala biso bozana bolingo bozana na bomoko nzambe akobundela Congo ekozwa liberté nango pe indépendance nango kaka ndenge tolobaka honorable tokutani mbala sima na yo merci pe na ba internaute nyonso ngana bino tokutani kambala sima kaka ndenge toza toujours wana konosela bino bye.